Et on le bat ce que il y en a le bail en tout cas ndenge ya zawa na kutu ata na kufi aya na été tout ça pour na monnaie qui il y en a le bail bon au lieu que ça la mama finga boya donc mieux vaut tout quand on passe d'ailleurs ça fait maintenant 23 ans dans l'observation na ngai petit et là moi changer na vie na exacté na vie na ngape et Mathieu na autour on ndenga akrakaki hein. Donc naza faux petit samba za faux nous sommes balongo les kana quartier la tête lelo bazara souté bazara faux donc ali solo wana alors mutongo le baka na rapena ah mais c'est Beniko bon wana ami c'est mais via kata biso ba bon na biso ndenge ni kana su ni na ba avion la première classe voilà. Dans ces morolaires à zo ya sikoa que des toilettes de ayebisi sam na lito yabi ya sam makambi berer ni bino bosali so talinge président so kana bino so boniati kaka kisasa carrière na bino si dans ça on a dans ça on a te bati la kama déjà le mois déjà le mois de saison allons déjà comment appelle maman déjà et ça là non ba diamant. L'homme du pétage. Et puis, on a animé le conseil de l'organisation. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez ni à comme ils ont 075 quasi France, c'était. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Restaurant chez Amédée, la Villeneuve Saint-Georges, Franklin Macancia, Mbokoso. On est féru, poulet, Paris 18e, métro Château Rouge. Il y a les moutons, la chèvre, les veaux, volaille, tabac poso. Y'a les moutouya, tabac mi panzi, yango les ailes des poulets, poulets fumés, nyonso ezali, awa, tendo ezapeo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir là vous êtes branchés partout dans le monde sur Image Prod, tout de vos frères de Gloria Orlangui, la méga star de la presse congolaise et une américaine perdue au Congo. Je vous salue, là vous êtes partout, aimez, partagez, abonnez-vous encore sur Image Prod, vous ne serez jamais dessus. Nous sommes là, chaque jour les informations, il y a Sikeyaka, ou de Bolingaka, tu invité, Gloria, vas-y, va chercher tout qui n'a rien à souci, invité. Je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à mon papa chéri, papa Blanchard Loanjo, la Kafoua, peine nabiso, mon père biologique aujourd'hui fête 81 ans d'âge, nzamba baksolo souebele taranga mwana sukayo, nazo souhaito ba bonne chance maman bele nzamba mona bumba yo abakso so zanga mona sous ba kokolo kono en génération pour des gens moni ebele au monde les sous. Je profite aussi pour prendre mes condoléances à toute la famille de ma mère parce que j'ai perdu mon grand-père, ouais abota papa abota maman la ngapé à son âme.
paix à son âme, Ibé, Nzamba Zamoni, mon akimia, grand-père, Yoyebi, Nzambe a préféré Kende, Namboka Musika, mon épée, mon akimia. Merci beaucoup à tout le vrai de Gloria Olangi. Merci beaucoup à ma mère Nzemba tous Pepe Lambetolo. Merci à Dézola, mon agence privée à Syria Confiance, Yaouli Mouché, le véritable code. Merci beaucoup à Venanga, José Moulumba de Cœur de Béni, Barcelone, Viara, Hypocrite, d'Arabie Sonité, Caps, Willy Caps, je te salue mon vieux, Dadima Vungulé. Merci beaucoup à ambassadeur Vote Singa. Pourquoi pas aussi à Eric Gwenemo Bali, surtout voter Eric Gwenemo Bali, Bana Fronto voter Eric Gwenemo. Merci à tout le vrai Gloria Olangi, Azanabino Awa. C'est une émission spéciale aujourd'hui, c'est votre demande. Vous avez une émission qui m'a fait fire basket, Gloria Olangi, Bolukave, Popo, les potos, Yambaito, Sola, Marambo Belé. Et c'est aujourd'hui, Ngongango et Betty, Ngongango vraiment Betty, je reçois pour vous cet après-midi, parce que tout ça déjà après-midi, le vieux Popo, les potos, Sola, Marambo Belé. Bora déjà, Bloré Bimanat, Bato Basero, bah c'est retrouvé déjà. Si fire basket, il est avec moi, qu'au fond, là déjà, mon akeve, Popo, il est à côté de nous. Nzembo vraiment. Nzela ya makambo kende moteme komitanga inakukana laina loba nini loba Afrika ya mbala kata nakende kopema po watikala kosakana na bamosusu na bamosusu nzela ya makambo epanake kopema motema ekobeta ngai naluka motema ezozoza ngai lai naloba nini lelo nakutaki na suka na chanteuse lelo bonsoir vieux. Bonsoir vieux papa. Et moi à dire à tout le monde on a besoin de pendant tek après-midi aller pour ba senga formato yamba yo oko batuni ba Hollande les los bana o ba sepe su komono parce baba qui vie il faut akolo bato so on avait marambo belé ba nostalgie musique et marabango to so on avait pour un mot à dire à tous les abonnés il y a Image Prod. En tout cas, on appelle si maintenant sur Image Prod de bonjour et puis on a souhaité Bino toutes les bonnes choses. Bon, particulièrement petit nangai Bob Kilonda mais ça n'a pas la chaîne no banda kaliye kutaye ça kali kaba chaîne no Image Prod Image Prod ngane na ibsa geni ngabi zela ka shumsu na koleka na ngotinde lo tambote ya pamba na kanisipe petit nangai body azala na Canada ye pena mtazo komelanga livre mbapo nangai et ko bima kala mingi te quoi. Bon on a pesi mbote pe na producteur nanga o azo bimisa disque nangai ya salsa na sali disque mo ya salsa ezo bima kala mingi te wa me pa ya Lolo Mutima na maison Pactol na spécié ba salam na ye ya ebele. Bon voilà na Lolo Mutima ko fate Lolo Mutima. Ah, ok. Là, c'est confondre la vie. Moi, j'ai un grand ami à Kester. Ok. Voilà. Ok, vraiment. À la maison, on a une maison Pactol. Donc, il y a un disque dans sali à salsa. Mon chanteur principal, les alliés d'Elvis Salsero. Le président de la nation salsa. Rasibino Tuboebi d'Elvis Salsero. Boebi Kandinga Boaka, donc salsa au Saranate. Je connais sur la salsa. na beta la musique ndenge tu ya sorte nyonso na suku na yele na ngesuki na kizaiko te na kiyoke jazz te na beta la musique ya ndenge toi mo ke na biso Aminata c'est toi mon cœur c'est toi to beta biso mabilo dans so na Fatimata et que dans moi ça et dans vraiment salsa la rythme vraiment je savais que Popo Lipo to soigner maman bien pourquoi Popo Lipo. Comme on a au départ, en fait, surnom nanga ezalaki poli. Poli yango euta na polyvalent. Surnom poli. Ok. Comme on a ba ko benga ngai na quartier ta on a bandi musique sika ba benga poli. Siko l'air na kota ka orchestre moko orchestre evoloko ya kala asalisaga que c'est Isifi. Isifi oui. Ta on a kota ka kunande. Tout premier jour na kutaka bozi to répéter na bozi na lataka bubu monika grand-père monika na lati boye banda bo mo na ngai olingaka makuta na lingaka makambo trop siko bozi mto remarquer que premier jour na lati bubu deuxième jour pe bubu kaka yes comme ta tuna ngabi
mais moi na yo na moni look no ka marque ba popo eza bikolo OK pa popo bazaka na kinika la ba ko sala ba commerce ba do fa la mini ba komuna kishasa ba lingwala OK ba ko ba lata ba mini ba bubu yo look ka marque ba popo comme ça ton bengo popo te et là qui yalba ki popo poli OK donc comme au départ il y a qui popo poli tu vois il faut changer ka capot tant que tu ko enregistrer zembo liboso na beta na isifi hein ndenge zala kaka l'air ozo kota sebene chanteur fa lancer yo kombo na yo ko motiver yo siko evolo kolia lo ba ale popo poli double patte ya ebimi na monokone ale popo lipo double patte OK on est popo lipo le ba popo poli alobi popo lipo ebimi pe ya ko mape na disque ndengo na ba to ba ko motuna mais popo lipo on evolo ko azo crier nani war parce que star na biso l'air on est qui evolo ko ya génération na biso OK ce que là on se ya ko le baba doit tirer moka mais popo lipo wana evolo ko zo lo ba nani yango wana but elingo lo ba nini ce ko ba ko peut expliquer but non on a soliste wa beti solo on a yende ba ko lancer popo lipo banda ka jour on ngape communication na olika na nzela ba mato popo lipo bonjour ngape c'est pourquoi la carte bazo bengo poli vous êtes très poli t'es polyvalent OK pour les artistes pendant naza kaka pona musique te naza artiste na yebi ko dessiner oza artiste nyonso vraiment quoi ba écriture art en général to académie na maboko quoi ngato o meminga na ba théâtre na jouer ka ndingo mona ka ba sans souci sur ba na jouer mo parfaitement OK donc yangana ba ko bien nga polyvalent et puis ba ko mokata ngoka poli OK après comme popo lipopé to pesi chanker mbote tsaza na yolo landa biso to pesi mbote parce que l'artiste ne meurt jamais mbonge oh ya mbonge to pesi mbote wa vraiment ba nostalgie ba musique na biso auto bossa na raté ce qu'on vit on se retrouvera dans le monde de la musique parce que nous avons comme dans lingwala on se retrouvera ni aux artistes peintres artistes dessinateurs le roi Karmapa comment se retrouver directement comme no vrai musicien des arabes le papa ba vrai musicien za bato asima okotaka na monde ya lindanda ndenge nini pour na sala conception na ya vie ya ko changer après parce que nata on a okola na idée na nga na ko calculer na 3 misala on a ko sala OK na zo calculer so na ko sala soldat na ko sala pilote na tambusa avion OK et puis troisième boulot pe ezalaki pendant mais ezalaki na fond na ngai quand même ezalaki kisango pauvre mon ani pe ozamba logiquement voilà donc ezalaki na boulot misa to na ki ko rêver ya mwana na la soldat pour na linga ba soldat trop bata discipline et puis na tennis ba militaire on a suna lela ngo danger donc ngana ko kana suna za la soldat te funa za la na tambusa ba avion pilote oui ou bien te na za la pe sango voilà trois boulots na nga sokonyo se simba to se retrouver na musique et qui ko changer tango leki moko ya loambo abimaki ba ko benge bavon Marie guitariste OK tango ya bimika boye donc tellement azalaki kitoko parce que mon épisode to utina na ba colonisation donc to zaki na complexe ya mondele donc siko talaka ba fo Marie ba parmi batali boso ba tia ba choko yombo à l'époque ba ambi produit wana bazako tela pena lokwa mondele omonika ndenge ba Michael Jackson ba tela ba fo Marie a kotela bon OK donc na choke ba na okala série na mnope oui banda biso to ba na miketi OK donc nazoko lula bavon wana donc danger leka bavon na salaka succès na grave na kisasa wana ndeka omona ba fali lelo boye bavon Marie azalaki ndenge wana donc so azo leka donc batu donc azo ningisa partout quoi et puis asalaka nzembo moko akosala banzembo ne peza akosala succès azako beta na orchestre moko ezaki orchestre na yete so ya bimisika nzembo donc ebeti toza leader na kati ya groupe amu voilà donc kobima na ye kaka yango ne changer nga na komo sepela pe na yo yekolaka guitare OK wana nini wana na tokomi déjà ba 67 1967 ça fait aujourd'hui 56 ans ça fait 56 ans aujourd'hui
na 67 et na bandoko s'intéressé na guitare so na ko lekanzela na moni na lopango moko vie moko azobeta guitare na ko sala tout après classe fona bandu kende place via moti abandu laksangai malembe donc na ko kolinga na komo linga ka guitare le psika no na una guitare ezole la fona kende kaka ti malembe na komo progresser pe ti na yeba sous première fois na kota studio d'enregistrement nazaki mwana mke nazaki siko na 13 ans souvent ouais na 68 69 j'avais 14 ans comme ça nakenda enregistrement nakenda na kutupe pied ni le na orchestre ni te wana na orchestre te ya basimanda ba vie moko yolo basala nzembo pona moninga na ba moko akufaki basala nzembo ne ba rendre hommage siko bazaki na accompagnateur te pour l'air wana na banda guitare nazalaki soliste te nazalaki accompagnateur siko ba vie moko yolo ba ko luka accompagnateur yaya moko ya balabala na biso na lingwala azako fréquenter milia yolo tango akutaki na lisolo wana aibisi ba vie wana ke non ngana na petit na ngamo to ka balabala moko abeta guitare bien na koyela bino ye so bo pesi ka moi partie moko boye akobeta ne yango bien tout ça type yemta mimanga kuna na kuti pe ba vie yango ba laxinga moi partie yango pe na beti yango ba monique assez bon puis ba jupe rendez-vous na studio to sali pa enregistrement et bimi pe ba tant bimi pe na disque na vie wana ya na nga quartier ya na exemplaire yango pe ba tiango na bar moko pe me na biso na yoki bina guitare na nga na beti na yoki yango pe zo beta na zo beta pe na ba bafle ya bar muke wana type te sango na nga pe bando ke na quartier ti to sali orchestre na biso bo quartier boye ya bana lingwala bana lingwala orchestre yango pe yaki koyeba na komo nango tabou national wana nini wana to komi na ba 71 OK 71 to bimaki na 71 voilà OK wana kokene nyonso wana ti na tambola orchestre ebele ti na ndenge toyebani lelo voilà qui moi parcours moi dans ma vie ce qu'on veut c'est retrouver au côté na orchestre de quoi baza ikondenge nini otambola orchestre musu nana mema kyo et pas grand-père Bozi oleka pe kuna te Bozi na kutana ka na yende tango na koti na orchestre isifi zaki anani isifi e bandaki bango 4 evoloko Bozi Papa Wemba na Mavuela somo donc Mavuela na Papa Wemba bakufa batika la en vie Bozi evoloko OK alors bandaki orchestre na bango 4 OK et ça là il y a 6 mois boye allez Papa Wemba Mavuela Bozi bakimi evoloko baki ko sala orchestre yoka lokole ouais ba memi soliste na bango bakena ye evoloko siko atikali azangi soliste OK loka ba periode wana ngana za ko beta na orchestre mo ya mikolo na biso penza orchestre pendo ebeta ka na ba saxo ba trompette tout ça net va faire verkis voilà ezaki orchestre moko ebeta ka ba interprétation ebeta ka ba nzembo tout OK orchestre nyonso kombo orchestre yango kosa yango na esala ke soko moni orchestre ebeta ka ba groupe ebeta ka ba benga ba osala kosa voilà eza kombo orchestre ya ba vie wana OK donc moninga moko tozalaka na orchestre na biso ya lingwala wana tabou national yemta memaka na orchestre ba vie wana aipsinga ka mon cher rebi ke na découvrir orchestre moko eza nango ya mikolo mais bafutaka bato chaque fin du mois on appelle les rois le roi to baby saki ba classe na ndimi te to ke na yeti na orchestre wana nazalaki deuxième soliste wana déjà na comme déjà obeta solo voilà après qu'on travaillait na Jonker kolongo orchestre wana mikolo ko ya pas Jonker bo travailler manzembo ni na Jonker nzemba liboso na beta kuna titre na ngo Sambole OK et puis na beta mo banzembo ebele ba Adolofina to yakina ba vadio oyeba ki vadio ouais na beta pi banzembo mususi ya vadio kaka na kati ya isifi to zakina ba jana na jana voilà to bandi na bango na isifi esika moko bon après isifi wana na zonga ki mukesu na kosa après camarade nanga wana kaka Espérant Jenga ka azu ko yibanga so na kosa meminga na vivre la musique alinga ki mingi mosko na vivre la musique Papa Wemba OK na nini wana fueza la ba 80 à 80 oui na longo wana
nasali une année na Viva. Obeta pe banze mon Viva. Il y a succès. Mais banze bango et bana penzate. OK. Et bana penzate. Après wana na kendeki sous langa star. Langa star. Oui. Na ça pe une année 81 mobimba. Oui, 80. Je mo tambolo a dire au cas ouais. Après langa star ndene ko kota Zaiko. Ah Zaiko. Zaiko na fin 82. 82. Na koti Zaiko na fin 82 na fandi na Zaiko ti to ko kabwana Zaiko e kabwana mi balé na 88 je crois. Voilà. Banze moni na 82 obeta na Zaiko ça la succès à l'époque. Tu comment na 88. Bongo solo bino boyibo ba nyoso wazo yema na gisasa banda lelo kanga biloko na yo kende fana bino. Solo na nga liboso na Zaiko yango wana. OK. Après na 88 oko beta la biso nini? Oko beta disque suka to sala poto panzani yala ki kasini ni ote. Nippon Banzai oya awa pana pe mona bolingo peni na kwekare. Butuna lola palisio asesena awa okubize misimananga. Voilà, là c'est à 82. Oui, bien, on est bon. Non, on est bon. Ah oui, on a 88, hein. Ouais. Ndeboro panzana, c'est panzana na poni na Zaiko. Bon, bah, ndenge zalaka. Babi vejo sara lingambo minga solo. Mais bon, azalaki yemorote Zaiko yaki ya bazalaki groupe, hein. Bazalaki soko 8 boui. Ba leader. Ba kolo Zaiko. Non, Josa. Ye ba Bimi Ombale, Mary Jo, oncle Bapius, Matima, il y a l'engos Penzate, et puis bazalaki na vient na biso moko boye, vient Mozin na tonton Mazaza. Na Ilo Pablo bazaki au moins Ilo Pablo a Koufat ya commune à Kinshasa voilà si je me trompe pas na lingwala tozana bango lo pango na bango to pesa na mokongo. OK. Donc ndenge zala kaka ba mécontentement ekotaki bat musu ba olia mbongo ya trop bat musu ba mona clair vraiment ndenge zala na kaka yango esenga ikaka to kabwana quoi. Voilà, je suis avec vieux Popolipo. Batou Boura, combat Popolipo. Et moi, tout ça, le plateau, tout ça, décortiquer carrière, parce que Babi, le passé, n'est qu'en a présent pour comme en futur, tout ce soit préparé, passé, n'a bien la tina futur, tina katalilita. On va parler de l'histoire de la personne Tobo Sanate. Après 88 colons, tant que pensez ce que vous avez dit. Nana kini ngamba parce que Zaiko comment kimi balete, Zaiko Kolomboka. Fire basket. Wana ngambo ya ba nyoka longo. Iso na ba Bimi Ombale ba ya lengos tout ça to kende na ba Ilo Pablo to zala côté ya Zaiko Familia Day. Après tu pendant il a chopé bien to voyager partout to kende aux États-Unis, au Canada, partout au Tambola. Mais ndé bon ndenge ba monsieur bazala kaka long alors sous. Hein? Long sous. Na baye kasté parce que déjà ba JP Bou c'est déjà ba longwa ki ba tikali na ba on au Canada et ça ka ba comportement ya baninga mususu au moins lésé baninga mususu ba kuma longwa na bango bon. Toi mambo longo banana o kala o ba o kala. La banda ba via kala te biso tukuta ka bon donc yanga ba quelquefois ba musique ya musala moko ya c'est rare au monde à fande sika moko pendant 20 ans 30 ans oui. Après wana vieux okendo wa tango longo skoki wapi bon Margo ke betazi banini mais olongwe non parce que ça dans musique dans le roi moi sandumba donc c'est question qui moi si andumba te mais comment na ba moment moko zo mona pinda ke on dirait ça sur la place na bateau yo ezati ba katele ki on s'est retiré na yo kaka après okendo wapi après wana bon pendant que tozaki na famille ade ya wande temps on a betela
Kofi papa bonheur banzembo wana tango wana sana Zaiko famille de famille adendo banzi ko travailler na Kofi na banda na Zaiko ya biso Zaiko ensemble au travail na Kofi parce que Zaiki n'orchestre muso comme au travail sur na Kofi ndeni Zaiki permis à l'époque wana Zalaki na pour travailler quand ndenga studio te pour répéter comme moi que pour ça l'enregistrement ka pour na disque OK bon travail papa bonheur ayeko comme na moi renommé moi kombo na ibandi ko mata comme na moi succès moi liboso mutako abandi ko bedi ba concert à l'ouest là na ben instrument bedi ezali Rigo Star ka mon Rigo Star oui ouais yep abandi ko bedi liboso OK après il y a ko pe ko attirer ba mususu pour bedi ça ke pe ba concert OK ton premier album au betana Kofi c'est Papa Bonheur Zaki Ngunda wana tozana nous Zaiko non epanzani te OK après Ngunda na ko betela ye Kofi mutaki faire bino ako ya ko lukangai parce ngane ndem to yebana ki boyebana ki kala po ba fanda kana lingwala bas fanda pe na lingwala OK to boyebana vraiment ya ba commune quoi ba quartier boyebani ke popo lipo Kofi Olomide Antoine tonga na zai na bandaki ki popo lipo ya zana no musicien te OK no étudiant sikoyo na ba je crois ba 78 comme ça l'air abandi papa Wemba sali viva la musique donc yes comme da comment il connaît parolier ya papa Wemba OK omoni tonga bandi pia papa Wemba banzembo asoka uti poto aye kisasa aye ko sala pia enregistrement ya nzembo ne ya liboso je crois Asso oui asali yango wana mutabiti la ka solo manu aku Pepe Feli lero Pepe Feli azana na Zaiko OK na ba periode wana tant ba so wana bandi ko beta pe na ba bar tout ça boye et sala yike na la voix du Zaïre bobenga ngo lelo ni RTNC ba sala ka programme moko ke ba vedeto ba komo bimasika ba komo programmer ba mon émission moko ba yaka ba jaki groupe on na ko beta o ya mikolo wana on a discuté kosa biso de to accompagner ka ba jeune vedeto ba zo bimasika des place ba émission moko ba bengi saka pe Kofi azalaki parmi ba invité wana ba jeune talent à l'époque aye ko répéter na biso des place à mona ngamba liboso OK approcher monika ngata la kana mwana wana na zaki le kwa mndele ngai OK choko ya kosa il faut ça mta choko ya kosa na c'est la na zaki pe le kwa moi si OK donc a sepeli na ngai ai pa ipsinga pa kolanga nini kwa vraiment danger tena obiga yende nga lo baka tina lermo abina ndalo bakalo bapeka bongo kala bongo mais il y a insolent denga koma lelo te OK ler wana azakolo bana yeka kana ndinga aventure bu abina nga mais so moi zoli o kotala nga chez biso na moi des guitares na parler comme ça tout répéter na biso OK so ngana tuni ozalaka wapi OK mlipo ba ler wana ngana ofutila na yolo OK taona obeta na orchestre wana ya mikolo ofutila na yolo albina nga te nga nzana lingwala mera uto somba lo pango bongo na lingwala na balabala nini apesinga balabala ngai bon OK c'est bon wa lingwala da commune ngai na botami donc na yebiango bien na bandu ya utala yo na bani po ko ndotala ye yum to ndema no utala ye yum to ndema no utala mutaliboso tala ndé te lobili na bino ya kwa bisa c'est la sens ni ke na lobino ye mutabengi singai abengi singai na ya kokende kotala ye OK yo komo ba yo muto bande na bi kokende pa na ye koyeba banda ku mtayeba ka moninga za kiyo oto ye ya kiyo lo liboso to mto ya kilingwa liboso te abengi oyo tozolanda bien tozolanda bien alobio ko ya kotala ngai OK shebiso na lingwala OK po ya la so ye poto azalaki na lopango mera sombaki ezalaki na annexe moko boye siko annexe amonde batiaki so ye afanda ka wana OK siko ngaso na kotala ye o moto fandi na annexe wana ya za kolala bimisi ba guitare na ye tu vas na biso ko répéter tout ça voilà tu yebana ne amdengi wana OK titre pero dans peut tu na ko betela 10 keni ya liboso na beta ngunda te wana za afa bangunda OK titre nzembo ya ngo ezalaki bébé yasuka soko betika na internet bébé yasuka
omona oyoka nzembo yango. Voilà, et après beaucoup mon travail. Tokomi pena ba camarade. Ah oui. Ti ayako ça la deuxième nzembo to répéter yango. Deuxième année, nzembo yango abimisa mona vivre na komo moko boye. Je crois oiseau bleu so ba komo kwandengwana. OK. Bo siko tango to déchiffrer nzembo yango. Pour cela qui à partir il y a guitare mon azala ko beta. OK. Ayembagi nzembo yo. OK. Wana auti ko kuta na sika na mama bana ne aliboso ba auto kuta na sika. Yemo bana moka bani ko improviser le na ko beta guitare yo a improviser nzembo a expliquer di mon cher oui biki na zui momi moko vraiment en tout cas yepi na funa bala yekaka ozola nate a tolando bien fait tolando kitoko c'est quoi comme les mamomi mona loba vile mamomi mona loba déjà que pas soit tout no moi son nani te na opia na makomone te na mama bana ne ali boso pour vivre la bana belé ali boso ta mi balé comme maman Aristote hein moi na ne Aristote maman Aminou na Aristote voilà OK tant ba kuté ine sika a sali nzembo na guitare accompagnement na zo beta tu as expliqué ngabi depuis que momi mko na zui vraiment fona bala ekaka vraiment zela ka jour ko ya ko moni kaka tout ça ndinga lo baka bon nzembo ko pele resili boye quand on a commis au Kenogotala et wana alibina mon cher ngamoni nzembo ata na ko bimisa ngona viva mais yo moko afo beta solo na OK to sali pe jour moko to kena ye to ko pa papa Wemba na Molokai kuna na Molokai pour expliquer vie que non na yena na mwana mai kuna nzembo wana yena bimisa siko na lingi ye moko lo to déchiffrer ngona ye na linka ye moko na souhaiter que ye moko abeta ka solo na ngo OK aibsi papa Wemba ndingi wana siko papa Wemba pe albi mais ata yo moko vraiment na viva wana za suki na 4 solistes Ilinga socialiste siko papa na soliste moko utie pa mususi libanda aya ko beta nzembo moni ba ko sepela te talaka ngape na au fond de moi na mona yi raisonnement vieux ça bien c'était la première fois mon papa Wemba tu man biso banda OK tu man avant que tu ba Kofi Olomide OK ngape na moni na ngambo raisonnement ngo na ngo normal OK ti boto soli na biso wana lisolo yo nazongela ngo ka biso ebele mais nazongela ngo pona bato balandaka image pro de mba bosoto ya mboto faut pas consommer ngo ba yo kaka oui vieux to fandaka na mesa o balelaka wana na Molokai na parler papa Wemba penzako to fandaki to kutaka via fangine na mesa o balelaka observe to fandika pembe na yeto bando solo lati siko le lisolo na sili pendant que lisolo to koti ba masolo mususu mère akomo yana balibakuli ya ba damage mère Amazon voilà akomo yana balibakuli ya ba damage azotia na mesa azongi aye nango tout ça talaka kamoni papa bana azana mwa papa ya mibale tout ça ayipe na ba de temps chaka ba ça no ka viemba la moko mais ba chaleur on peut avoir pourquoi faire na biso pa ta libanda sope tant ka via le bibongo OK va libanda to telemite to ke libanda to kutu ba che 3 kiti Kofi papa Wemba yo voilà ngape na ina fani na kiti ya liboso Kofi aya fani na kiti ya mibale ko troisième to la vie aya poto ko nyema solo tu les violons anda occupé na bulu kaka ke alem susu moi mesa mo assez robima Damas ba Damas on la c'est ba koto il aurait bivade siko to fanda wana via zo ya kaka te bala moko ko fika ka esprit indiqué kaka ke ake no espionner o bi akenda na fenêtre à vie puis na bendi rideau violia atali na bona munika ka azunsi rideau mba mo akange lungi azungi ayo ko fanda singa tuni affaire ni nango abina oyibi ke bia maso damena to ke na bisodi oyibi ke jour ango to bima to la kape papa Wemba te to bimika to ke na biso
Ah ouais, non, du solo, on a une émission. Ah, papa m'appelle à son ami, on lit. Comme il y a des gens qui ont ça, ils sont un numéro. Monde de musique. Ça n'est pas imité. Ouais, musique, et na bongo. Après, et Simbate. Après, on a Papa Bonheur, on petit Papa Bonheur. Wana sikole na komina tangu na komina za ikonde ba Papa Bonheur wa tangu na komina. Tous autres Papa Bonheur, tous autres rythme il y a Papa Bonheur dans Mwana yango ya mawa vraiment alanga zebu lokola wa ba kera na suro. Oh là là. Papa Bonheur. Oh yeah. Allô, le téléphone. Ah, ça fait longtemps, c'est on va aller, allô, Papa Bonheur. Donc, Kofi Olomide, l'artiste, a vu l'impression que sa musique a calacou et ça, ils sont vraiment bien. Partir à Wandé. Azo foot d'ailleurs, Margot Zobo Papa Bonheur Azo foot d'ailleurs. Mais c'est ça, au bêtis na disque. À libérer, voilà. Moi libération faut ça. Voilà pour Papa Bonheur, tu es Bangunda, Bangobila, Ngabila yote, ba diva, voilà, les Dibo, diva, oui. Ba zéro faute. Civilisé, voilà. En fait. Hein? Civilisé. Oh là là. Ah, Virambo, hein? Nakomyowa, bolingo le yinga nzoto natika yina ngasa na moto pamba. Soki pe vélo, soki pe vélo, soki pe Gloria nanga ya kozonga yo. Ah, Verambo songa ko. Ah, voilà, oui. Wana ngana zala za iko famille ade iko fanda na Belgique, pour to umela ka na Belgique fanda. Yeswa eka wana periode wana komo fana sasa swa yawa benginga kaka na ye to koti studio beti esidi na zumwa libération nanga na zomi nanga Belgique. OK, non pas de problème. C'est quoi bon masuko beta na quartier la tezakine. Po bokabwa na kofolo. Na bon masuko na beta na quartier la tezakine ni droit de veto. Droit de veto. Rose arrête ma droit de veto. Oui. Accompagnement au dôme, tu as bêté à guerre. Aux accords point, aux accords point, aux accords point. Esengo koya mawape koya baboyi konzima bakozala na pasie. Ngana bona nga kofinga ole gramo pao ngana bona nga kotonga. Ah là là, c'est ça la dernier album na yo o betana yasuka na betana quartier là après wana makambo baby ba petit basali academia ngato zongi pe na vieto comme en académie d'autres entre parenthèses ce que l'on est salarié fire basket et l'on est salarié boka bona droit de veto bo beba na niveau oyolelo oy comment que bo tala la tate totali ba relation ba 60 ba 1960 si comme on a droit de veto ezaki ya lobby on est salarié beaucoup mon niveau que yo na beaucoup tanga nati te pour na sala ka enregistrement ya disque na ngai moko hein donc ndenge zala kaka un ami montre biso mo azaiko kaka ba fanatique na biso vient to la vérité hein to mso ko ta vérité. Bongo nyoso to lobila toloba histoire nde bandaki tina ba relation sko to bimisa sko oezo sala batu pasi lelo e sala batu pasi ah oui to comme ce connaissait quand on ça batu nyoso pasi po nini bongo ya batel boso ba kaboneza biso te ya ko comme na niveau bo kominde
Oui, ça va tout passer. Bateau baïbam na mesa 60. Des bao ka passer le voilà. Donc comme les sikasko ya passer sko ya moi peut bimisa la vérité. Oui, oui, tozo ka. Non, parce que na sala ka enregistrement na ngai disque na ngai moko boye. Moto na biso moko ya zaiko akala fanatique na biso moko a trouver nga bi mais c'est béni ko yo pe kombo monene ko vraiment on sala ka na disque ya yo moko te comme peut souvenir à carrière na yo tout ça non problème les athées jour na ko producteur na ko sala na ngango habité menga na tanga après na ko supporter le yo enregistrement yende mta supporter enregistrement na to sala mo na Belgique mutu aidaka nga kuna chambre mutu na nga penda nani Kester mene ayako yembela nga azwi pena train awaye pena ti Bruxelles au côté studio ayembeli ngai na disque na nga na yemba au moins 3 ou 4 chansons eza eloko mo ya rare pas ba chanteur OK mais botala ka lwa ki mutu na nga tuza pena esprit moko ayembela ki ngai voilà disque yango siko tango ebimaka nde Elombe tanga moni disque yango Elombe na papa mba Kofi Elombe banga ke Elombe ya deka to ba terme na biso ba musicien ka neto lobaka Elombe moni disque yango atali boyo yoki ba na voix Kester encore Kester ayemba ka pena ayemba ka pena donc na motema moko donc yé sala qui est bien té ACP lité wana neni il y a un photo là, année où on y est. Droit de veto, c'est. Comment c'est. Droit de veto, c'est quelle année 95 99. Droit de veto. 99, voilà. C'est pas la raté. Il y a un autre Kabola Bisso. C'est pas la tête pour un kin Kester. Pour la musique disque. Il y a un problème kin Kester. Mais na éviter ceux qui pona Kester ou bien pour on a bimisi disque na ngai ko. Toi lingara ozala na ye si je comprends. Bon na longwa gité na tuzaika na ye. Na sala ika disque na ngame tuzaika na ye pe problème ezaite. To loko kabola bino ngwana. Yangwana ya c'est pela gité na bimisi disque c'est tout. Yangwana kaka. Ti e komiga ke bon a écarté biso na quartier na orchestre na ye en fait zaki kanga morote na mutu so azwaka mitif susu akoyaki na mitif do akongo ye ka po asala yi clip ya nzembo na yo ya libala mokeza la sans son verse ça il y a un clip donc de quoi ça il y a un clip et l'ombe a sepé la guitare. Ezaka auteur compositeur do a conclu ezaka apesi kofi na pesa kofi bango. Wana disque ya quartier latin. Wana po to zako sala bosali disque mo quartier latin, album mo ekolanda bosali ya kofi oui. Moni ya ona ko mona noblesse oblige. OK. To betaki yango biso na ba musicien no sa quartier latin, to betaki yango mais ezalaki disque ya kofi mo ko banzembo ti ya ye. OK. Après on a eu ça la magie album à magie la magie ouais on a biso tout au tchebanzembo parce qu'on a album il y a quartier latin OK et on a tchaki Julia voilà to longo wana après magie tu as ça là je crois ultimatum V12 V12 ya Kofi et Moko après V12 tu as ça là il y a quartier latin ultimatum après Zelana. Et tu m'attends de dire manzembo lokwa ba mukuwa. Ba mukuwa na kati je me trompe pas ba mukuwa na. So kolembi mukuwa ngo wakango na kata kata baza ya motema pasi chérie na lembi kole tu m'attends ngote. Tu m'attends ya ngote. Tu m'attends mais ça va Banzembo na kai za générique on parle de chansons. Banzembo tout est bien qui finit bien. Mokolo yoko boya ngai zela mokolo anniversaire na yo. Grand auteur compositeur do. Ya do oui, do oui. Wana nzembo na ngai zalaki
nakopesa yo oya libela pour toujours lala yango wana wana nde ultimatum okina tali yo nelonge voilà badassis babinaka ah pe ya soda Mireille ya soda me repose pe Mireille ça oui donc c'est quel album en même temps peut te demander quel album ya album ya Kofi après ultimatum il y avait album wana landaki c'est qui des albums ultimatum l'album mususu ya Kofi sikoyo fais à la loi Chamo kwa le mama pesa mbongo to bandaka mo déjà balero wana ouais. Voilà. Voilà. Merci Faya Basket. Merci vraiment. Merci. Bon, Yasuka. Après, Timatom, c'était loi, oui. Ouais. Loi, oui. Loi. Après, tu as droit de veto. Ok, droit de veto. Merci beaucoup Faya Basket. Ce qu'on vit, est-ce que vous voyez Baraké? Au salaire payé passe. Au salaire nini? Au fait, on me dépasse. Au salaire passe. Oui. Passe dans le sens nini? Je pense qu'on a émission ça qui pas confrère na ami Genyema. On a qui peut émission qu'on fasse qui na bosso na politique. Ah, yeta nga poeza luweza nature nga ité na meka ikotala mukena monika langage azo le badija na moniki aza un problème na kwa ikotala mususte. Anani? Mais muto so na zongsi film sima azalaka bongote. Pour moi déjà langage à Roloba déjà moi na musala nanga moko sukundi kasi uzara moi musala na yeti moi na musala na musique makama moi na musala ezalaka ozo bengi patron te ozo bengi patron point ozo bengi na ko bengi président pour na ba président ya groupe wana kasi président on parle de l'orchestre de Kofi Olomide et c'est Poulain ezara bongo c'est Poulain ezara bongo te tu vois n'éviter mais na musique bino ka ezara bongo te net Johnny bato abeta na bon net maître Gims bato abeta na bon bazaba bino bozaki azaba na misala na ezaki orchestre cartel la tête de Kofi Olomide et c'est Poulain ou c'est musicien ezaki bongo te donc quartier latin de Kofi Olomide et c'est Poulain donc net nga tata moko nga Poulain na ye ozaki mwana musala na ye mwana musala mais langage e uti wa kasi pas Kofi Olomide même yo pe ba jeune langage obuzu yango Kofi Olomide on émission ah mais c'est donc yo continue na logique na continue na logique na tuno motuna bozaki kuna na ba partenaire to zaki travailleur na ye po ya bengo la lingala zalaki camarade na ye te ya lobi camarade ku te ah bon wana zolo ba sous les effets nga yana lobino na mona yike on dirait ça na problème na mutu donc na mona moyena la émission a bongo ezate po yo muto bandaki na bandi nini tango wolo ba pa migeke soki na kufi aya matanga na ngate yango zo batuna ki moto tozonga sima pona loba boye na pas ya mige na salaka émission moko avant et pas ya mwana wa kamunene azalaka nani matope jo matope na salaka émission pa na kumisa ku Kofi na lobi pa tunenga question moko batunini ba artiste nini au travail na bango mona ki bazape na tala makasi na kumisa ku Kofi na kati na lobi en tout cas za na bantu na travailler na bango ye penda za véritable artiste parce que d'abord c'était un très bon guitariste na kumisa ina avantage qui est siko na zo yebate l'émission na ko revoir en so après na zo yebate ce qui faut tinanga ezali pona na lobaki ndengo yo problème azwaka nango ndenga kabwana na fali que fallait parce qu'on a fallu moi il fallait que voilà vieux temps on a essayé que na besoin de ça la moi disque na ngai tout ça bobo vieux na monika en image mais comment bin sanga on dirait n'était tout ça bobo on est en ça ya moitié période amoka wana ya mwana ayaki kozwa mwana biso nani ferré pour na ngai azam na ngai na yebi ndenga fonctionnaka donc so luka mona ke literature yo comme na babula ndengona faut na zwa élément moko ya valeur ya tendance ya marque na yebo pour na banda ko diminuer unika wa système moko wana za luka ngara doyer na musique yo eba code nyonso yebi biloko wana tout le quoi n'explique ka problème wana je crois peut-être il y a mon état mabe soit
Ce qui est le fait dans le bail que tant on a bandaka musique, il y a zalaki dans le musicien, il y a zalaki étudiant. Peut-être il y a un niveau à comment les lois. Parce que succès n'est pas mutu. Ah bon? Ah. Bon no. Toyo rayo tu viens pas biso ya bato ya mbara bino kaka. Oui, parce que ndenge na yebi tant on beta ba nzembo na lobia tout ça. C'est pas la même personne on a mona ka lelo ba langage wana ba mona musana nga tout ça oui. C'est pas propre muto yo ba ine na bo mwana bo souffrir ndengo na tout ça. Betelio ba nzembo peli ba succès ndengo na asuka na mboba ko dénigrer ko lo ba langage abongo pour po aloba bongo ezalaki mposa ke émission lobi ke soki okufi ayate yango ya répondaki yo estce na ayebisaki okesa okufa oya matanga na yo odirait te sauter moi à partir ok l'air nasalaki émission wana on ayebisi na Jo Matope ntango émission wana eleki donc ye naza sur soit asepelaki te ndenge nakumisaki fali oui soit ndenge nalobaki ke na banda musique avant ye nga kombo na ngai yebana avant ke ye abima ye peut-être asepelaki nango te parce que après yango kaka musicien moko kaka tre la te kaka tokutanaki ne quelque part abino ya polio mo ndenge bafingi yo donc danger misona nakotanga ete mwana bato ok nga tali yango tabi bon vie c'est là kana kotindelo yango obika ya kotindela nga olera cheka na cheka émission on atala mwana moko kaka boye na Kinshasa na yebite siko asala ki yango wapi il faut ezala kana extra pour forme wana pe za mwana poto te azobenga nga d'abord popolipo mwana mkia ndenge wana aza age ya bana na biso nga na edika bana nga bien mwana nga jamais akobenga mokolo na kombo ne ndenge wana abandi déjà koloba mabe tout ça oza de l'autre côté otambolaka na guitare na mokongo otambolaka na makolo kofia aza na soki voiture moko alobaki soki Rolls moko boye asomba yango 400 000 euros tout ça bakiti so kaka babuzoba moko eza niveau na nga te nasukaki mpe kaka wana na oya biloko nakotala yango te tu vois yango wana nde omoni le nayaki epai ya mige natali kaka mwana mobali oyo malgré nautaki kokumisa ye mais tala réponse réaction na ye atindi mpo nayebi ndenge afonctionne ye mpe atindaki mwana wana afinga ngai ndenge alobaki wana yango nalobaki bon olieke ezala makambo kofingafinga boye donc mieux faut tuto tokata parce que d'ailleurs ça fait maintenant so 23 ans nalobisaka na ngai ye mpe te eloko moko echange na vie na ye eza te na vie na ngai mpe rien yango lobai soki yango nalobaki kaka na tuka ndenge aza wana kutu ata kutu nakufi aya na ye te tout ça mpo namonaki ke azomérite nasololaka na ye te donc contact kutu ezala te siko réponse na ye okaki yango abina na ayebisaki yo mpe soki okufaki alingaka ya matanga na tere yo ozomema ngai yango namonaka tere ya buzoba oyo ngai nakorépondre biloko po émission wana etalamaki ya émission ya papa sango wana ezala nango ebima ta soko disque d'or soko nini me ngai nazalanga kuna te nga nalobaki oyo ebimi na motema na ngai ye mpe nzela abimisi ke uti na motema na ye mais nga bon ye na ngai égal combien boza baingra bosala epasi asimbaki bino bosala epasi parce que boyebaki baprojet ya makasi ezalaki nango bopréféré je mets en général na bika yo te bopréféré botika bokima ye na Tanzanie soki Zimbabwe Tanzanie tant ke boyebi ke boza makambo minene lelo bozolia na bakombo na ye makambo wana etieski etali ngai pakote na yo na asangisi mbala mo bino nyonso basami asangisi bino liboke yokutunde soko yokutunde à traiter vandongo bika mwana musala donc ça fait un peu mal côté wana vraiment bon biso nyonso toza mabe tangela ngai banda sala quartier latin mutu moko kaka o bazalaka ne bien ti lelo bazane kaka azali abe petit ne bourrompela bourrompela azaka ya imba kana quartier abi petit na vraiment wana vraiment te ngana tout babeta kana quartier latin ti lelo donc nga naza faux petit sam baza faux nyonso balongola baleka na quartier la tête lelo bazaka sute bazaka faux donc ye aza parfait toloba ndenge wana
azana mabe moko te biso batu to comme pas mususu toza batu mabe. Pourquoi bato bolongwa bato bozana na quartier te so bolongwa ko mara binemi makasi par rapport à orchestre mususu. Mais lobi to mona ezai ko ndete mona ki dernièrement awa wenge sangana to mona ba mission ba kaluji ba zaki ensemble na marge ba guerre et salama pe mais na suka fima to moni bango pourquoi vous quartier la télé ko ne ko marate et na sens que ni les akara ba mauvais souvenir mon avait do akonwaye mutema passe au mona Suzuki mo ba bongisi mutema passe au mona yo kumisi mais mon pe kara ebete mi mabena se ya sam ça base de quoi? Kofi, expliquez ce qui est monsieur Kofi Olomide dans expliquez ce qui est Kofi. Mais vina yetali na mungaite mama to kutana na mokili parfois pas to yebana ki bien. Qui de 40 ans plus de 30. Kasi to yebana ki malamu te. Omoni ke tango to yebana pena ki azala ka buya omoni mbala moko paf donc to kabwani. Parce que ça ça pokara oyembena kin question ayembela que je pense pas comme ça na niveau beaucoup mille lo vie. C'est ko loba mabe na loba pe ba mabe ba nyoka longo na ba TV na ba émission. Yo loba mabe ba. Bon pas poser mabe na yo. Ngai ko na loba ke na za parfait na loba ngo bien ngapi na za parfait tina na ba mabe na ngai. Na nyoka longo pe na sina loba na beta utuli solo mo so ya na place na ye pe alinga tinda ka ba. Dans le papier que nyoka longo voilà ba gabonais ba ngaba sombe ba tongela biso ba ndako tout ça bu nyoka longo boyaka tout ça bu yanga tinenga na ba eza ikona longo tout ça là nyoka longo tinda ba ba finga te na msuya kokanga azali muto oyebila msusu via zarane mo un peu ba comportement na emo mais kasi wana côté nga na zalaka ndi côté wana nga na za muto ya kimia omoni ke yele wa za muto ya ulobi likambo ya sepe na ngota ale mbwa liboma yaka keno ganga kuna mais bon vanda des années na babilo kwana parce que tant ozara peka na quartier la terre au mona kuna bazo boire kuna bazo tuka papoemba bazo tuka vejosa vous avez trouvé en normal vous avez retrouvé en normal vous avez retrouvé en normal vous retrouvé en normal point ngana za muto akimia mama vous avez peki ça ngai d'abord mes origines nazana origine moko modeste ngai papa na nga azalaka na cuisinier mama na nga atekaka fufu na monoko lopango donc na famille na ngai nyonso ezala na niveau ba koko na ngai famille na biso mobimba mal éduqué azate OK musika ko lobaka nini ba mal bouche azate OK musika te me kasi yango te toko mati niveau mwana mukende na otoloba no mwana moko bo afinga aza l'éducation mwana kuto yebete meke mutu bozaki na yalo ba abengo ba terme mo ça écoute ça choquant par rapport ya mwana moko to yebite mwana moya oyebino na Kishasa te a lobby a fingino tu t'en fous mais ça que mutu oyebi ba mas te na sens que mwana wana oyebino yete que mutu oyebi afinga aba koza mwana musala wana ça dérange wana za kutu dérangement makasi ko traiter mwana musala kasi yango te yo kasi yo makamwa nyonso yo lingi to limbisaka ye kaka te na biboli misaka te ngabi par rapport à ba choc wana nde yango esala boko mabongo libela bozala isusu te ntia mais trouza na biso sute bongo avant to yeba le kasi azala ki ne kaka ye kaka ngapi azaki ka ngai tant bozala na quartier la terre c'est comportable bongo te tant bozala ka ensemble azo c'est comportable bongo te ezali wana esala bo na bi relation ya kala bino te tango na quartier latin kasi yango te ata na quartier latin abandaki mwa boye ezo kende mabe wana ezo kenda kaka parce que na ba concert ala ki soit présenté lui c'est pas mon musicien c'est mon ami d'enfance tout ça ezara bon na ba concert c'est mon ami d'enfance lelo mon ami d'enfance lelo na émission na souvenir bosolo na politique comme moi na musala ouais tant azo photo salaire le quoi mon ami d'enfance ton travailleur en tout cas il y a des salaire travailleur salaire non exact que yo kan yaka ko cadre lenga groupe et puis tant on a yaki wana ezalaki te que na ya pona beta na quartier latin ezalaki ka pona zala neti au moins ndenge ba entraîneur ba zala kana ba équipe pour un temps oui moni yemo kaka na moni na soif ya ko lula kaka makambu et comme mon cher et vous allez bien l'air mon pas mon rappel mon aussi bien moi guitare na sima tout ça moi et banda kan denyo ngapé
On a l'air, on a joué guitare accompagnement, toujours bien tapé. Quand on a dit, faut tout ça l'album, moi tu appelles moi en zembot. Nachi. Voilà, je paye. Non, mon token, on a respect ni ensemble. Voilà. Mais tu as les loyaux, langage wana. Et choqué que ton taquet en anda quoi. Tu étais choqué. Parce que wana kasi tu vas lui bon on a zongi te na comme on a papa bonheur, banini, na comme on a biloko wana news tout. OK. Zomona. On est bon. Dans tout ça, nous en tant que chrétiens, merci Seigneur. Parce que nous avons eu beaucoup de pas si mingi pour nous comprendre. Zelo tolanda ya bunzambo yo. Et ça là que nous la biso la mokili. Ba finga la biso ne balingi, ba sala na biso ne balingi. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Je suis avec Polipo vient à biso ça lui passe ça vraiment pas tant que qu'on traiter mon tour. C'est la première fois na vie na koti na komi koko boy pe na mona ba finga ngai na moi ça là oui ba liboso na vie on pour na bota ma ba nyos ba sepela kana na mona ba ba na ka di bien ngai tout ça les premières fois na mona ki nous avons finga ngai ancien ami camarade. Ça fait bizarre, hein? Mais bon. C'est la vie, hein, de toute façon. Après, l'Iwa, voilà, ça fait vraiment mal. Vie quitter non moi muketo bora no bato parce que ça les bateaux se passe sur bateau mon arrêt donc merci beaucoup à Aris Kakeza Mokondia Satroville Centroville je te salue salon coiffure Miki Mingu chez Sebi José Alimondier, je te salue. Merci à Koumassé, Erkeli, photo Shalom. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à José Moudbadeker de Béni Barcelone. Merci à Mamé Méline Zembatous, Pepe Lambetolo, désolé à mon agence privée, assurée à confiance d'Ali Mavon. Merci à ambassadeur Vote Singa, l'homme mondialement. Pourquoi pas aussi Eric Egwen et Moubali. Merci beaucoup à tous les Arabiso. Viens faire parce que tu as bien toutes nos questions. Par rapport à ma émission de salaire qui est passée, ça les bateaux passés. Ah ben là tout n'a su quoi. Je vais jouer bien. Oyebi qui papa aime bien. Et là on est ça là qui est il là oh là mon sous oyebi n'habite que obligé tu es obligé mais tout na là on est ça là le til lo depuis to za banami que til là mon colo et ça là qui Koffi Olomide na Jossar barana relation parce que tu connais Jossar tu connais Koffi Olomide et là on est ça là til lo Koffi na Jossar batanga na raté bon on a il faut tout na pour au fond ba mi balé on a posé motono ça question na ngate za fa ya basket le réalisateur attends moi rumeur mo na tambola na Koffi na tambola na nyoka longo te to kutela kana isika musique hein et ça la tilo ba so la raté ba ko finga naka moi na yeba ezati parce que tout ça ba collègue na ya mosala mais tout ça ba en vrai dire tout ça ba camarade tu ko faza ki master na wala muswa ko faza ki pastor na master ya ki musicien OK ya na ndinga ki musicien mais master te ke to tambola kana yi non master ya ki musicien donc esprit na biso to ingi musique voilà dans le sens où on a mais qui master to tambola kana yi non on a to zayi na biso ba master bon papa wemba après moi on vient na biso garate et l'on est sarane papa ba comme à niveau que amone bembelete quand otiki maloba amonate DPP comme la que son akufi donc on est ça sur ma beso eleki muto akrakaka OK ah ouais ndo vraiment yo kraka parce que vient na yeba que na sina kinda kufunda Koffi une fois pas papa yemba na le verte ambinza kuna oui na binetala fitina yo to si disque na biso a chango a mission na kombo na disque biso to che banzemo na biso mission na kombo na wa disque ni banzemo ba disque nyonso ka ko to ko bimisa za ko déclarer na kombo na ye ah bon ah ouais tanzembo no ça na droit na ngote mais oui banzemo na biso nyonso na za ko déclarer nanzembo betia yo ça na droit na ngote ouais donc c'est pas possible ouais papa m'a répondu que ni bien Antoine hier ça la connaît quand même moi donc
Donc, Ngapé supporta kaka ndenge wana quoi. Donc, il est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a bongo? Si peut bien nga obima to bimine nzela moko to continue à carte comme na nzela na mona ba aussi le bongo na poche bon pour linga na kena no côté à ville kuna a dépendre nga moi $100 là c'est pas vraiment to comme côté à lingua la wana tikinga la lingua la quartier na sona na côté baba na biso ya continuer tout droit 24 raketi voilà a conseiller kinga ike non comprendre ya sala kaneka bongo aposta ma bongo il est clair Alexis on ga bon mais ye moko tambe et Mathieu na autour au monde nga akrakaki hein comment yoza muta maele utangi ba classe comment tu peux accepter nzembo tu et se retrouver à yote ezarani boyela kenze bo pesi yango ya yemoko ou bien asenga kabo komela ndenge vedo akongo banze momi bato abulaka ezara kofi ba kuku ba salsa verse ba spaghetti ezara ile kana on ndete boka banzembo na bino parce que au monde que baleko ba esima banzembo mara makombo na bango bino suko bo se retrouver bongo teneneve nzembo na kitoko bongo ozana droit na ngote et comme na nzembo ba Koffi Olomide et na lobby juste tout la analyse ça té voyez à vous salir récemment puis bozongi ça de beaucoup contenu kuna be disque etange obima surtout kaka ba commune ndenge wana OK donc ça on est en na cours donc yangwana ezakana maka po ezakana makamususu o tokoko kobimisaka te na bato bayoka yango te mais elobi nango mpo nalandaki mwa ndambo émission ya petit do alobaki ke soko nayebaka ke musique eyalaka boye bile nasala musique te franchement parce que soko nayebaka ke musique ezalaka mpe na makambo mosusu oyo elandaka na nsima ya musique nasala musique te wana peut-être surtout au solo lango après émission on a dit au fungulo parce qu'il y a makambo surtout toi bat bayo kate kopa après émission comment on a commis porter parole té na beto le solo pourquoi ka oyeba exacte réalité OK on comprendre kaka musique boende ça ka boy voilà tu regrettes la relation avec M. Koffi Olomide? Ouais, na regretaka il fallait pas tout il fallait que tout ce que quand ndenge na zako betile na ba disque il fallait pas tout fond ne sika moko ndenge tu na ndima ki ko ya ko encadrer quartier latin puis tout vivre ne mo ba ne wana et sika moko il fallait pas siko kut na luka monto moko conseiller kanga na sens wana tango yo kaka li solo wana alors monto ngalo banga na rapena mais monsieur Beniko au monde que il fallait qu'on continue à faire un disque parce que tu as travaillé dans les au monde que yom to kozala déçu bon na négligé qui na minimisé qui conseil wana mutangonan c'est yako ile ona olobate siko mutangonan lukaka siko yo apesa nga pe kombo na yete na yeba ka mutango abenga na téléphone non ayipsaka ngambo comme ça musicien peka te musicien te kaka ba fanatique kaka nga na zoki yango neti parce que aza muto azaiko yango na jaloux voilà mais lelo na komo kanisa mutango mais siko na yeba ka su yete ye moko peut-être ni to salina yo émission boye peut-être soit azaka ka envie soit yoki vraiment na azaka na besoin na ye aya to kutana to kabulata avec resika moko na PC raison nanga de vive voix voyez vraiment ce que quartier tes ara image na yo to ya Koffi to ya Sam quartier la terre ils image il y avait Popolipo ils image ya Koffi to ya Sam image na sens ni parce que bima ko to musu quartier tes aki ya Sam bana mbinza ba misami ngambi ba kota quartier latin ba tu sous quartier latin la ta image ya parce que ça ya Koffi ba sous quartier était parce que Koffi la msamona ki yozo de maloroi et ozo de maloroi bokomi ko bi maloroi yona d'autres bon maloroi ba binonde bozo régner
te quartier la eza orchestre na ye moko te ye moko asase orchestre na ye sikoyo eza kaka ndenge ezalaka ndenge nayoka lisolo azwaka soki petit ya bassiste Blanchard nde moto abengi parce que moto osimbaki yango osimbaki quartier latin boye na musique ndenge tozoyi kosala mpo oza encadré eza lokwa ye moto aza motema coach bapetit soki aye na idée na ye tokobakisa te place wana petit yango te falo okatisa mwa boye na sens wana kaka mais kolobaki oyo eza eloko na nga te eza eloko ya kofi parce que balidea balinga te moto mosu akoma lokwa moto osa akoma koproche moto wana so aza na problème ayepa ve popolipo la mosu eloko wana mpe kotisaka mwa zuwa mais ça dépend po ezaleli ya leader mpe soki okoma obimisa mabe no bato bakoma baentourage no bakoma omona yango baona kose confie mingi na moto bamoni neti aza mwa sage mwa nini mpo baseplaignaka ezaka te parce que ela mosu mpo nakoloba nini alingala eza te kala mosu mpo osoutenaki akademie yango mpe la mosu kofi asepela te na soutenir bango lere basalaki académie bazwaki idée na bango azalaka te komona o kaka image tu es l'ami de Kofi eza lokola mwa trahison moko te mpona Kofi trahison komona o na academia trahison na ndenge nini parce que oza camarade amona osuko epa bamusicien na ye mo balongwe na ndenge apasi yango la mosu Kofi ezaka mauvais souvenir na ye te mpona master na ye zela nano pardon mama oyebi ntango quartier latin ekabwana ndenge nini version nga nako kolobela yango toyaka kobeta Olympia je crois sikoyo après concert ya Olympia nesengo wana Kofi alakaki bamusicien ki akopele bango so bakar so aprometaki bango aprometaki groupe en avantage moko boye sikoyo esalaki ke voyage yango tofandaka na villa moko producteur wana alobelaki biso oyo akobimisa badisque ya Kofi ya quartier latin monsieur Perse oyo ya sonodisque balobelaka biso villa moko na mboka moko tokozwa train na mboka moko soki les vallées soki train moko kozwa ngo na Saint-Lazare tofandaka na ndako wana sikoyo esalaki ki omoni bamusicien badésordre na bango bazalaka nango esalaki ki omona bapeti bafe peti na nga bapeti babia soki abayi bashimboki na ye azoboma akoécrase yango na mire sie soki oya na kwiti na ye suka nango le tokomi na suka voyage babengi mutu moko babengaka bango nabosani nkombo babengaka bango mpo aya kovisite eta ya ndako ndenge asa eta nde nyonso ndenge bozwaki ndako ndenge bozwaki na ndenge ayokuta ayokuta bapoigne ebukana babiloko basani batalatala epasuka oka bamisie badésordre bamire ekoma batashe banini tout ça là kolo parle wana a se plaindre pas ya producteur a fouti ba frère wana nyonso siko alobi na Kofi en tout cas monsieur Kofi ba musicien ba bebisi ndako bato en tout cas ba fouti singai autant mbongo wana na okata ngo na ba droit na yo mama bala moko Kofi ayo tomboka na ba musicien que voilà bon en tout cas nani bobebisi pale ya bato bade concert oyo baconcert etikali na ofuta bino te parce funa récupérer mbongo wana abisi mais via kata biso bambongo na biso ndenge nini kaka na suka voyage bolere ekoma tokoma oluka ifo bodebliaka bambongo bakilo ya kofuta na baexcédent banini tout ça là entre temps ye moko aprometaki biso mpe akosala biso geste moko monene ndenge nini tout ça là eloko epanza ebebisaki esprit ya bapeti wana balongwa yango wana parce que période yango je me rappelle yango wana mpe période nga nakende kosala enregistrement na nga na Bruxelles kenaki une question moni parce que voyage ya suka basalaka bakendaka Allemagne kombo ya mboka ngo na ye bapeti bazala kolobaloba yango trop mais kombo yango ekimanga ye bake babeti concert kuna basilisa concert wana après concert Kofi azwika badanseuse na ye bazwaki soko po ya afandaka na hotel mosusu orchestre efandaka
na hôtel mosusu aya afandaka hôtel mosusu na badanseuse toi leader afanda na hôtel mona badanseuse le reste à groupe tozala kofanda na hôtel mosusu siko voyage wana ya Allemagne nga nazalaki te oyebi ke Kofi azwa badanseuse azonga na ye bamise batikala sans ticket ya retour. Ah bon? Voilà. On a ndenge na lisolo ndenge ba petit. Babetela basamba. Voilà. OK. Ce qu'on a retour ba petit temps ba débrouiller ba saline tintani ba futeli ba camarade mususu ba zanga ki moyen ba petit bango moko ba sali ba futeli ba ninga na bango ticket à train. Si on a quand il y a train ou on a des places ba sala ka réunion que en tout cas vieux yo trop c'est trop en tout cas photo tikaye en tout cas photo sala ka mouvement na biso moko. Ndenge na yoka lisolo ba chaki maboko na mesa ba mesa ko ya ba train wana ba nani alimito sala mouvement o ya chelo boko to ba chebo bango nyos ba che maboko scolaire ba komi na Paris awa ndenge ba mise ba zalaka ba traître ba zanga wate ndambu ba ko fungola Virambo ba ko fungola bien na bango que voilà na nzela l'air to ko ya intel ba ki ba bisa ki idée tout ça la mouvement na biso parce que yo boyi ko sombela biso ba car ba nini ba tout ça il va bien bon ça va problème exact wana ngape kuna na Bruxelles ba jour tout na sala iko na oyi ba na ngate makabezo le kasima na siko jour mo ka boye wana ba portable et bandisi kate ataka petit et tu as bassiste petit party basse benga vieux Pauline ndenge ni ngabia ka bino te boni kuna concert eleki bien vieux eleki bien mais vieux pena moyen ka te moyen ka soutenir ndenge ni otende utezana to sali déjà réunion ba master tout donc to lomwe na biso ndenga na bengi okutunga na zana train na zoya na nga Bruxelles kuna donc ti bango ba ozonga na bango bongo sima na ozonga Paris ya bien bon et comme il bouille bon les petits partis à Ipsinga bongo gas qu'on a bengi do a Congo na lobi na ye en tout cas do kende solo la na président loba na ye ke il faut à satisfaire les musiciens sinon te ndambo ba musiciens ba kozonga te ba kotika lawa do pe akeo yebisa ye yoka réaction na ye alors makuna kasinga na yebite ba makambazo so na Bruxelles kuna kasinga na yebi angote yo lobi na ye pona ba musiciens yesko azongeli yo ka olongwa kuna donc ça soit di fuite ndenge na kosala enregistrement na Bruxelles bato ka bazango ya na studio wana la pe ni banga na ngeza ngate soli soka bimi atanga ke na nzela abengi atala mutuno azawa azosala disque kutu kesera yembi tout ça vous comprendre donc malgré na yebisi na fungoli do afungola ye que non il faut aso la bien na musicien sinon te ndambu ba rotika la réaction na ye kaka et lo kezo sale ka ma bien na motema ndenge na zo sala disque alors kwa kuna kasi mama zo na Bruxelles kuna na éviter petit do pa beinga bitala bien na vieux Pauline na MC vieux Rambo yo ka ndenge répondre nga bine bon ndenge ya moni type ba yi kozonga ba mise msu batikali na bango ba lebu kabuya ba somono ba tout ça batikali na bango ba te boshi on dira zonga ki po ba sam pe ba kotaki na avion bazo zonga parce qu'il fallait pas qu'il ne soit na mboka Tanzanie voilà parce que Kofi avait parlé de Tanzanie batikala na Tanzanie voilà ba ke Tanzanie avant bazonga kisasa siko na kati ya avion tant ba okende le coup la danseuse ba ofanda liboso côté classe ba benga nini na ba avion la première classe voilà danseuse mongolera azo ya siko akende toilette de ayebisi sam na lito yabi ya sam makamni berer nini bino bosali so talinge président so kana bino so bo niati kaka kisasa carrière na bino si dans ça on a dans ces angles déjà longue déjà longue dans ces angles allons déjà comment appelle maman déjà
ezalaka nono ba diamant. Non ba diamant. Si quand même pour monter mon équipe. Ekita po ba ke non mutayi bisara. Ba samba kima. Voilà. Et à fungoli bango, ya ba samba je photo beti la e chita sim. Ya ngwana ba s'arranger giler ba komi na nini na Tanzanie wana de ça mené likambo yena modogo basalika ba jeune ndenge basalaka ndenge lekaka soko ba manœuvre ndenge nini ali atika jour ba ça ba betelanga lisolo na ndenge bazonga ki me na mona mona ba film oyo la neti gagne tel ko keba. OK na comprendre si pourquoi ça magana na disque modogo kanga na komi pa na générique na ba wala ya ça madoka modogo kanga Oh là là. Oh là là. Parce qu'il a fait l'air bazonga ki wana ngale disque pe sili nalandi quartier latin na Gisasa. OK. Kofi ba yambanga jour vraiment. Asali semblant. Asali ka semblant mon cher vraiment na moni le ko na mutazaki na malaria bunga meli. OK. Ni abiki. OK. Osikoyo to bali pe kobeta na biso tout ça disque ya académie wana ebi na yeba asu jour mo na le kana quartier na bandal wana ko na komye ko foutre na bandal no le kana barabara mo no kana simananga odo kanga ye na ko banga bakoli yanga ngali pasa alingi biloko nyoso akoma ya ye modo ko kanga ye oh là là nazo de kakana wana sona modo ko kanga ye o baluki na so muntu azate c'est pas possible là non non osomona donc makambo lere basema na bango académie ngana zalaki te. OK yo ekaka ngai tango bango ba petit ne tango bayiki ke kuna pe simbite kunu tango to comme na Gisasa ali no quoi se venger siko a décidé à se venger pour na problème ya disque na ngawana ali a écarter biso na bado a changer sika ya répétition longue na siège na comme ba place en 5 sur 5 répétition longue kuna et comme pas ya mère kuna na mbinza wana biso boyebite toyeba su communiquer mon côté et puis ba yego ba répéter ba préparer Bercy puis ba yego beta na bango Bercy atiki bino oui après feraki bena ya na ba guitariste msuso tozo cha bango misapi na guitare te accord on ba kanga ngo boyete tout ça a minya voyager na bato ndenge za lo wa yozo kende bitumba Mobutu a kende bitumba kama ti ba général Maye la tiki atika me ba liki oh là là ça fait mal hein ça fait vraiment mal l'histoire mais aye au beta Bercy atiki biso na bado akongo na ça va longo libiso est-ce que quoi pour toi randeni kasi on a le vite ba académie en état ba atiki bien biso bien on a photo prouver ya mwana basala gitu ba yeko zwangai ba mimi pour ndo tikala ti lelo na yaki awa tu vois ina bango to municipal album ya Viagra na opia bango ba conseil ngabe ba petit na ngai donc na bino busali en tout cas faut besoin ngo za business na bino o kabola kabalar na bino bien tout ça parce que ça busali orchestre mais ça combat munene bo engager bo s'engager nango il faut vous à la peine mais conseil ya ngo ekenda na mai parce que ndenge bazalaki kaka oyo na oyo soka komi na millier yemo kuna ba yebisa te botimbela mwana mai wana azo awa mera ago likela bino ti yamane bebisa academia ti yako sala penga na yako bela problème ya motema OK sam pazongine Gisasa ba palanga nika bongo ngati na kota kama opération ba nini na yo comme na traitement moko a vie yango na mona na umela awa OK mais sikoyo quand ça vient qui manzo rend des arabes maladies sikoyo naza na kozonga nanga kala mingi te ozonga na disque ozonga na disque il faut moi salsa na biso il faut me bimela ko vraiment nzamba asunga pene bima nzamba osunga comme ça nazongi na Gisasa passer aux amukili na ngai te je préfère Kinshasa na Kinshasa na banda ko léguer malembe ba jeune sikoyo parce que il faut ko kotsa ba mo esprit ya musique na biso côté uta pour sinon te musique ya ubeba
Et baby to beba. Mais si quoi déjà ils ont déjà na koninga ils ont comment t'es pas. Donc faut bisoto zala na kini pour tout travailler na ba jeune wana pour tout zong ça bango na ligne wana ya musique na biso pena côté uta sinon t'es Voilà, vu on te soutient, on est là sur le disque Bimi Salsa, pour soutenir, pour faire le moment promotion, na image prod, biso sur le fongoli montema. Mais vu ce que tu as la quartier, la dernière question pour comment la souka faille bingonga beti, to tikopo pema, tu as la quartier la terre bino lomi lobelani, quartier la terre bino, ne lomi lobelani. Ah mais na le quartier la terre biso on est une équipe moi au sakana ngote. Ah, wana ba ça pena ba vrai musicien ba Suzuki wana donc on a kazal mayele le quoi mokolo pardon ba sam wana ba bourreau pela ba za yi batumoko la soldat donc talaka et puis en toi jusque tina niveau afali ezaki ba chanteur moko ya malonga et puis talaka ba guitariste le quoi ba do a Congo baza wana et puis mayele pene za na ye bon ya lelo. Hein? Bongo ya lelo. Ah, ouais, lelo na ebi ata musicien mon côté. Blanchard azarati lelo. Ah, na moni azakuna mais on dirait il peut à ça va joie déjà na mitif. Il quand on a que dans Zaiko petit peu à la naina Zaiko bali ya poli papa. Le Solani Amazamba. Oh, mais ça Blanchard hein. Yep ta beta fils aîné. Donc mitif na l'air na ko fi abonde la kanga ina zo na tozonga na ye na regretta ka Blanchard fallait tika na Zaiko. Mais yeta mamoninga na zonga na kofi yepesu ayeli susu na regretta ki me moina lobani yango ezate. Si on va ba jeune yo lobani bo mona akefunda ko bakuna. Merci beaucoup. Tokabolelo ko ya poli papa beta di solani amazamba tokabola vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés. Fioza mabango bo rapport ko vraiment la souka. Et le rebandaka ebande comme rappel la souka. Ah ouais, na robwaka nazana baleki na na sepela na bango trop le la maison boutique Andy Iris. Ezana encore na Paris wana na métro na métro Simplon. Rue Joseph, je crois, numéro 13. Et pas boutique pene habillement et pas Andy Iris. On a bien ba petit na ngap no yo na zaka na bango l'air nyoso quoi. Na obosa na pété Rachidi Biavanga na pisio bambote sans oublier Washington, grand pays, 4 fois prêtre. Oui ka yomo kombo 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Bon na obosa na pété petit nanga souci ya motema boalos boalala mokonzi ya Château Rouge talakaka bona bosa ni pete restaurant Chico et pas na rodame moi parce que ma desu moko na liaka kuni pas ya Chico franchement voilà moi na tia commentaire ebele ezate mais moto nanga Chico ye moko na Jakarta na Château Rouge wana ye moko ayebi na tinele pe bambote. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là, il y a Poli, il y a Popolipo, il y a Popolipo, ben qui est polyvalent, Bakataka Poli. Tu allez-y comprendre. Il a tout. Popolipo. Ah là là, il y a polyvalent, Popolipo. Merci beaucoup à Faya Basket pour le réalisateur, le producteur de cette émission. Merci beaucoup à Mme Nzembatus Pepe Lambetolo, désolé, mon agence privée assure Rimark à 231 Victoire à 57. Il y a Oli Moucho, le véritable code. Je te salue, Venangaï, Willy Caps, je te salue, merci pour tout, merci à vous, José Moulouba de cœur de Béni, Barcelone, tout de vos voix de gloire, abonnez-vous sur Mage Prod, bon, à la de suite, il y a Poli, tout ça, il y a Poli, papa, Beta, Isola, Nyamazamba, Isola, Nyamazamba, Zala, Nyamani, Beta, Beta, c'est babi au bête sur Isola, Nyamazamba, mon bête, bête, comme on a na guitare, Isola, on follow bête, la mission. Ya zina yakana mwa yamona zela kamwana kola yamona akoma mulele nazela kabeba kola
nakoma munene nakoma kobanga obedezwe sanga cimetière kitambo zelanga eza nzembo moko ya kala eza koyemba nyama ya zanga ekoki kokoma nyama ya mboka kaka seko bokolo yango eza nzembo moko ya kala ya koyemba bongo nga sikoyo ntango nabeti yango na guitare na concert petit Doudou, petit na biso Doudou adula akati mbala musique bale ya poli papa beta lisola nyama zamba mandeli yango susu et comment ça la succès na concert voilà oya telite akolia bola nete merci beaucoup bye à la prochaine voilà kaka bye bye